na manima ya kuwa banzimbo ya buzitu ya bainti nyonso zole ya Congo Democratique pe ya inti ya beto Congo ntangu mekukulunga na bamfumu nyonso zole ya inti samna kukwenda kutala bayina mekubama samna kuza kuyamba mfumu ya inti ya RDC ya malumalu ya kuzaka kusola. Commandant le détachement des apparats et honneur de la garde républicaine. Comme on le voit sur ces images, les deux chefs d'État viennent donc de terminer la partie consacrée à la revue des troupes du régiment d'apparat et d'honneur de la garde républicaine. Et à l'instant, les deux chefs d'État, bien sûr, saluer les officiels congolais et les diplomates conviés à l'accueil du président de la République démocratique du Congo. C'est donc là, à l'image, le moment des salutations des corps constitués nationaux qui sont venus ici à Maya-Maya saluer l'arrivée du président Tshisekedi. Et après, les deux chefs d'État marqueront une pause dans le pavillon présidentiel avant que leur cortège ne s'ébranle en direction du centre-ville. À l'instant donc, le passage en revue des corps constitués nationaux et du corps diplomatique qui a été convié ici à Maya-Maya. Sima ya kokumisa babendele ibale ya ekolo pe ya koyoka banzembo ya lokumu ya mikolo bibale RDCP Congo ekomi bongo eleko eye batata bakoti babale bazali bongo koleka omisomba bakalaka kopesela bango mbote mpona koloba ete bango basepeli na ndenge bayi koyamba tata mokonzi wa ekolo RDC. Mbote yango ezali na moko azali ko pesa na bakalaka ba ekolo Congo ekusi mingi mpe na baye badzedeneke batoma ba mikolo bisusu baye babyangamaki na molulu moye mpe nsima ena mapinga mabale mbango nde bakokende na palais du peuple epai wapi mwa masolo ekosalema kati ya bakonzi babale yambo ete bakende na palais du peuple awa naino tozali na libanda ya pepo Maya-Maya. Denis Sassou Nguesso, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo bazali bongo koleka oboso bwa bakalaka ba ekolo
pe Denis Sassou Nguesso soki totali na bilili ezali bongo kotalisa banani bayeko yamba bango wana mingi baministre ba gouvernement baye bazali penza kopesa mpote ya lokumu na Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pe nsima wana bango mpe bakokende na palais du peuple kosombi tinia makanisi pe mwa masolo makoki kozanga te okati ya Félix Antoine Tshisekedi na baye koyamba ye ezali mpona koloba na bango ete bayebani mpe nyonso wana ezali mpona kotombola etando ya Afrika. Bon, souveni kutala na bizizi ntangu mekukuma ya bamfumu ya bainti Denis Sassou Nguesso pe Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na kupesa mbote na baina nyonso mekukumi na nganda mupepe mayamaya na kuiza kuyamba yandi na manima ya kusala revue de troupe mutundi bakuzonzaka na ndenga ya Lumputu yayi ni bayina ke kuvanda kaona insi ya Congo Brazzaville na kusala ya kuvanda kibumvuala to na kuvanda na kati ya luyalu ya Congo konso ntangu fume insi Denis Sassou Nguesso kena kulakisa yandi nzila na ekiti yina ke kulakisa kanzila yandi kivandaka toujours na matwala ya muntu yina bakena kulakisa nzila ni kuna bake Félix Antoine Tshisekedi kena kupesa mbote kilokula mekumanisa TTV samnati mulonga kele inda bantu mekukuiza mingi na mwangunga fyoti bakeza bakukumina na lweko ya bantu hadisi ya bapulusu ya bambulumbulu mpe ya basuda. Ben mekuza kutala mpume inti Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ya mekuza kubundisa intu na musi na kati baina mekuza kuyamba yande yazola kutubati ba nyonso bakeleve banzenza bayakaka bamekuza banaka katuka ntama ya kuvana na politiki to na mambo ya mkundi ya mtindu na mtindu bon sasa na kusalama bubu ya kile ni mkundi pe bumosi ya kipande kati ya Denis Sassou Nguesso pe Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo na kutalaka ptila inti nyonso zolo katuka tama katuka bakoko ya beto ya kile bainti keku zolanaka konso ta mulenda kubambula benu moyo di nantama ya kuvandiki inti ya desenizo laka kutuba ya kubandika tokla yao inti ya Congo Belge na manima ya kuzaka kutuma inti ya Congo Leo Paul de Ville mpe na kilungu ya mazono kaka ya bandiki inti ya Zaire na ntambo kina kuzonza na manima ya msobolo kena kukwiza na mambo ya mutindo mipepeke kukatuka na esta na oesta ya bainti mutindo ya bapolitiki ya kukatuka Zaire na kutumaka diaka kilungu ya bubu inti ya République démocratique du Congo inyosi ya itile sikaka samna ubambuka moyo na mutindo kukulu kena kudiatula kati ya bainti nyosu zo ya solo Remy Baboka kasito yeba ete Kinshasa ezali bongo enkumba mokonzi ya ekolo RDC pe yango ekelama na mobu koto yoko na kama libwa na tuku mibale na libwa na bokundoli tokoloba na bino ete ekolo RDC na ndenge bozali komona ezali ekolo yoko enene okati ya bikolo bya Afrika
pe tobosana te mokolo mozalaki mwa tokomi bale na mine sanza ya yambo mobu koto ibale na zomi na libwa mobu tozali moye na Kinshasa ezalaki bongo feti enene pamba te tata mokonzi wa kala Joseph Kabila Kabange yende alexaki bokonzi na mokitani wa ye Joseph na mokitani wa ye Félix Antoine Tshisekedi ye wana na elongo na tata mokonzi wa ekolo Congo bango bana banso bazali kopesa mbote na babiangami baye bazwi esika na molulu moye pe bazali pe mwa moke kosolola na makambo tina te Félix Antoine Tshisekedi lokola azali mo Congolais ayebani pe na basusu yambo ete azala akoma mokonzi wa ekolo bazali kotambola malembe pona kobenga ndako eyeba kopema mwa minute moke yambo ete bakende na palais du peuple kuna na palais du peuple eyebani ete bakozwa masolo matina pona kosombitinia makanisi na etamboli ya bikolo bibale pe boyeba te ekolo de Congo démocratique lokola bikolo biso bizali na matata mayike wana tembete matata mankita na kotalaka ete omolongo mobimba na ndenge bingongolo bya pichilo yi bikitaki ezali wana pasi pona bikolo bina batata ba mama baye bazali penza miso na Télé Congo awa tozali bobelese na libanda lia pepo maya Denis Sassou Nguesso kumo wa ekolo Congo ayambi esili Félix Antoine Tshisekedi bazali kotambola pona kokota okati ya ndako eyambaka ba président ondembe bakokomelaka ekolo na biso Congo. Félix Antoine Tshisekedi apesi mbote na ministre wa Congo Jean-Jacques Bouya bango bana tozali komona na bilili ministre Jean-Claude Gakoso pe basusu epusi mingi toloba bayi gouvernement. Voilà, on vient de voir à l'image que il y a eu beaucoup de monde pour cet accueil du président Tshisekedi. Le dispositif protocolaire était plus lent que d'habitude. C'est pour montrer l'importance que le président Denis Sassou Nguesso a voulu donner à cette visite, la première du président Tshisekedi à Brazzaville en tant que président de la République démocratique du Congo. Bien sûr, il vient souvent prendre conseil auprès du président Denis Sassou Nguesso, mais aujourd'hui il vient en tant que président de la République, c'est devenu un homologue et c'est lui à l'instant que le président de la République accueille dans l'un des salons de ce pavillon présidentiel où ils vont marquer une pause en attendant que le dispositif protocolaire pour le départ des deux chefs d'État soit mis en place et c'est l'occasion d'échanges formels. À ce stade-là, les échanges sont purement formels puisque un tête-à-tête est prévu entre les deux chefs d'État dans la suite du programme de la visite du président Tshisekedi à Brazzaville. Le ministre Jean-Claude Gakoso, ministre des Affaires étrangères, qui est rentré presque hier après-midi de la République centrafricaine, où il a assisté à la signature par les parties belligérantes de l'accord de paix obtenu à Khartoum au Soudan. Le ministre Gakoso, qui était aussi le porteur des décisions
de la Cirgel ici à Brazzaville auprès du président Joseph Kabila à une certaine époque du processus électoral en République démocratique du Congo, ministre des Affaires étrangères qui fait feu de tout bois pour faire rayonner la diplomatie congolaise, bien entendu, sous les hautes auspices du président de la République, Denis Sassou Nguesso. On a vu également le ministre Jean-Jacques Bouya, le ministre de l'Aménagement du Territoire et des Grands Travaux, qui va, dans la configuration telle qu'elle nous est présentée, certainement être le ministre accompagnateur du président Tshisekedi, comme le veut la tradition. Quand vous arrivez dans un pays, alors le chef de l'État met à votre disposition un ministre accompagnateur. Et c'est comme l'homme du village qui vous montre le chemin de la ville, même si par ailleurs, on sait que le président Tshisekedi connaît bien Brazzaville, mais les usages protocolaires voudraient bien qu'on lui désigne donc un ministre accompagnateur. Et dans le cas d'espèce, ça se voit clairement que ce sera le ministre de l'Aménagement et des Grands Travaux, Jean-Jacques Bouya. À l'extérieur donc de ce complexe, on voit les populations massées le long de la sortie du pavillon présidentiel, mais aussi, et on va le voir, le long du boulevard Denis Sassou Nguesso qui mène jusqu'au centre-ville de Brazzaville. À cet instant, on ne peut pas imaginer ce que se disent les deux chefs d'État, mais la tradition et les usages voudraient que le président prenne les nouvelles du voyage, de la tournée de son homologue dans la sous-région. C'est de tradition. Comment avez-vous voyagé? Est-ce que ça a été bien? Bon, mais comment a été la température? On parle des choses tout à fait simples, des choses tout à fait ordinaires pour ce genre de rencontre, parce que les vraies questions, eh bien, il faut le dire, vont se traiter lors de la rencontre entre les deux chefs d'État et certainement les deux délégations. Dans un article de presse publié par les médias de la République démocratique du Congo, on a cru comprendre que le président Étienne Tshisekedi voyageait avec une délégation de 27 personnes. Et il faut dire que n'ayant pas encore mis en place le nouveau gouvernement de la RDC, ce sont donc des ministres de l'ancien gouvernement qui accompagnent le président Tshisekedi, signe de ce qu'on a appelé une passation de pouvoir civilisé en RDC. Parce que dès qu'on arrive, on n'est pas pressé de mettre tout le monde dehors. Il y a un moment de transition pour arriver jusqu'aux nouvelles instances. Mais pour l'instant, le président Tshisekedi a donc fait ce déplacement avec plusieurs hauts cadres de la RDC qui ont fait partie du gouvernement, on peut dire sortant, mais qui sont encore là en train d'assumer la marche de l'État en République démocratique du Congo. À l'extérieur du salon dans lequel se trouvent les deux chefs d'État, les deux délégations de la RDC et de la République du Congo profitent d'échanger, et c'est aussi les us et coutumes dans le cadre de la démocratie, essayer de tout caler pour que tout soit parfait pour le départ des deux chefs d'État. Comme on le disait tout à l'heure, à l'extérieur, l'impatience des populations est toujours grande, mais dans le salon, dans le hall de ce pavillon présidentiel, on sent déjà que les choses avancent, que les services de protocole se bousculent. Chacun veut mettre la dernière main à la pâte afin que le départ du convoi se passe dans des bonnes conditions, parce qu'il est une chose d'accueillir un chef de l'État, mais c'en est une autre que de régler tous les détails d'un départ d'un convoi qui a deux présidents en son sein. Ce n'est pas aisé, mais les services de protocole sont rompus à la tâche, et nous osons croire que nous allons assister tout à l'heure à un convoi présidentiel bien organisé, comme on les voit souvent ici lors des grandes manifestations présidentielles. On est toujours dans l'attente du départ des deux chefs d'État, et en attendant, le service donc les éléments du régiment d'apparat et d'honneur se réorganise pour saluer certainement le départ des deux chefs d'État, même si vous ne les voyez pas à l'image. Nous vous assurons que c'est très somptueux à voir comment se réorganisent les troupes
en partant d'un point A vers un point B. Dans le grand hall, on le voit au Quest, les discussions se poursuivent et les deux services qui travaillent pour les deux chefs d'État en profitent pour mieux faire connaissance. Ya solo sambra boja soki na bilili tozali komona lisusu batata bakonzi te elingi koloba ete bango bana bavandi kasi bakoti kuku mpe na kuku ena ezali se bango moko baye bazali okati kasi na libanda bakalaka baekolo bango bana mpe bazali kosolola na mambima politiki na mambima nkita na mambima tali bongo etamboli ya ekolo yoko engambe ya ndako ya mayamaya epai wapi Denis Sassou Nguesso akoyambaka bapaya baye ezali wana maye bozali komona na bilili mpe boko ya bakalaka baekolo batelemi bazali kosolola yambo ete tata bakonzi babale batika libanda lia pepo mayamaya mpo na kokende na palais du peuple kuna nde ekozwama masolo matina kati ya bakonzi babale na libanda ezali esengo mpona baye ekolo RDC baye batonga nganda na Congo lokola toyebisaki na bino Kinshasa na Brazzaville ezali wana bingumba biye bileka penza pembeni okati ya molongo mobimba na lopoto balobi les capitales les plus rapprochées au monde pe kokatisa to kokende na Kinshasa to na Kinshasa koya na Brazzaville ezali se likambo lia minutu ya kotanga awa na mayamaya manso makomi pemeni na kosuka po batata bakonzi babale bakende bongo na palais du peuple kasi yambo ete tokoma na eleko ya bokibwa bango tozali na eno komona mbongisami ya manso ondembe bakonzi bazali kosolola pona komilengele bongo batata bakonzi batika biso kana na bizizi beni kuna kutala diaka ve bamfumu nyonso zole Denis Sassou Nguesso pe Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo yakezola kutuba ti bamfumu nyonso zole kena kusoba sana mabanza na kati ya pavillon présidentiel na kuyufula mwandambu ya biufu ngeme kubanda nzietolo wapi mutindo ya mikulutila yiki bene kuzonzila na talaka na yene mutadila ntamsulo ya yinsi na mutindo bene kena kutala batoma bilo bame kutandama yayinda limousine ya mfumu yinsi Denis Sassou Nguesso na lweka batoma bilo keza kukota mfumu yinsi ya RDC mpe bankangu na yandi nyonso samna yandi kwenda kupema mwandambu tekila bimoko kezaba kuvukisa bao na kokila kuna na palais du peuple kasi awa na nganda mipepe ya mayamaya beti na kuzabisa na benuti na manima ya bimoko bake na kuzwa ntangu yaye muku kanisati bamfumu nyonso zole kezaba kubumina bayina kele na nganda na kutala bana ya inti ya RDC kuzingaka awa na mbanza kufumu Brazzaville kezaba kutala mfumu ya bao ya malumalu mpe nakulakisa na bizizi kana kiese kana kiadi to mabanza ya bao kaka na nzonzolo ya mababa bitu mukubukila basini ntangu yayi beno kuzunisa mabanza beno kuvana na makitikiti ve yakele kifu boyoso yaka kuvandilaka bilumu nyonso awa Denis Sassou Nguesso pe Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo bakele nakuzwa bimoko kati ya bao nyonso zole. Vous avez aperçu entre-temps l'ambiance électrique qu'il y a à l'extérieur de ce pavillon présidentiel. Les populations ne désemparent pas et la fièvre ne tombe pas. Dans un instant, comme on le voit, le dispositif protocolaire, on ose imaginer, en tout cas c'est un cas de figure, que les deux chefs d'État vont certainement monter dans le même véhicule, ça c'est déjà fait, et vont passer à travers le toit ouvrant pour que le président Tshisekedi salue ces populations qui sont venues lui rendre hommage, qui lui ont fait l'honneur de se déplacer. C'est un cas de figure, c'est un scénario déjà vu.
le protocole est en train de s'affairer pour mettre au point le départ du convoi. Et à l'intérieur de cet autre salon, dans ce pavillon présidentiel, l'entretien se poursuit entre les deux chefs d'État, Félix-Antoine Tshisekedi, qui est atterri ici il y a à peu près une demi-heure ou 25 minutes à peu près, et qui a salué, qui a passé en revue les éléments, les militaires du régiment d'appareil d'honneur, puis les officiels, corps constitués nationaux et corps diplomatiques en poste à Brazzaville, ainsi que les cadres de la République démocratique du Congo qui ont certainement fait la traversée pour venir attendre ici à Brazzaville le président Félix Tshisekedi Tshilombo. Alors, ils ont salué les deux chefs d'État et se sont présentés les uns aux autres. À l'instant, dans le salon, selon nos reporters qui s'y trouvent, l'heure est à l'attente justement du signal du départ du convoi présidentiel. Mais en attendant, on peut juste rappeler que la RDC et la République du Congo entretiennent depuis toujours, il faut le dire, des relations diplomatiques très, très appuyées. Et ces relations prennent un froid, se réchauffent, prennent un froid, ainsi que le détermine la marche de la vie, mais au rythme de la marche de la vie. Mais on peut dire que de toute évidence, les deux peuples ont toujours su garder des instants d'unité, des instants de complicité, des instants d'échange d'expériences, des instants de partage culturel, à l'image de ce que l'on voit ici à Brazzaville, ces chansons de la République démocratique du Congo qui sont écoutées ici avec le même intérêt que ceux des citoyens de la RDC écoutent les chansons de Brazzaville. La langue qui véhicule nos chansons, c'est la même, le lingala, qui domine un peu la musique congolaise des deux rives. Donc, c'est ce que l'on peut retenir, cette symbiose culturelle entre les deux populations dépasse en quelque sorte les aléas diplomatiques, dépasse en quelque sorte les petits accrochages qu'il peut y avoir entre deux pays, tout comme on les a au sein de deux familles. Voilà donc ce qui est plus fort, c'est donc les réalités communes que nous partageons. Et on l'a encore vu dans le cadre de l'hospitalité. La République démocratique du Congo a toujours accueilli à bras ouverts les Congolais quand ils traversent le fleuve Congo pour s'abriter, trouver un abri quand il y a un problème à Brazzaville. Et de la même manière, vous le savez, le Congo reçoit les bras ouverts les populations de la RDC qui sollicitent le refuge ici quand il y a un problème en République démocratique du Congo. Le dernier cas en date, c'est donc cette histoire, ces violences qui se sont produites à Yumbi, ce village de la province de Maïndombe en République démocratique du Congo. La République du Congo a accueilli sur son sol plusieurs fils et filles, on dirait des milliers de fils et filles de la République démocratique du Congo. Et on a vu comment les députés congolais, comment les opérateurs économiques, les opérateurs politiques congolais se sont empressés d'aller apporter leur aide matérielle et morale à ces parents, à ces familles qui ont quitté Yumbi en RDC et qui ont trouvé refuge à Mankoti-Poko. Voilà un exemple clair et de fraîche date de ce que les relations entre la République démocratique du Congo et la République du Congo sont des relations à la fois de coopération, mais d'abord de fraternité. C'est ce que l'on disait dès le début de ce direct. On place donc la visite du président nouvellement élu de la République démocratique du Congo sous le signe du raffermissement de cette fraternité à la fois géographique et historique entre les deux pays. On s'imagine que c'est de cela qu'il est question à l'instant même dans ce salon aux portes closes où se trouvent le président Tshisekedi et le président Denis Sassou Nguesso ainsi que leurs collaborateurs en attendant le top départ du convoi présidentiel qui va fondre tout à l'heure cette foule
qui est massé le long de ses artères pour saluer le président Tshisekedi. Borja Samba na likambo wuti koloba liye matata mabota makina yumbi ezalaki bongo matata kati ya nkota ibale ya RDC tozalaki bongo na banunu baye elongo na batende baswanaki pe babundaki bitumba biye bato bayike bawaki na yango mpona kokima matata mana babotama ba ekolo RDC epusi baye ba bolobo bango bana ba katisaki ebale Congo pona koyaka na makoti poko kino na Bwemba epai wapi bazwami penza bayike penza pena yango gouvernement ya ekolo Congo ondembe ena ekendeki kotala lolenge bato bana bavandi na makoti poko pena Bwemba awa tozali sekozela elaka ekoka bongo batata bakonzi babale batika libanda lia pepo maya pona kokende na palais du peuple kasi na libanda bozali komona bato bayike ezali wana babotama ba ekolo RDC pona nini te babotama ba Congo bayebobele batalaka président wa ekolo RDC na bilili pe lelo bango moko bakane bongo kokutana na komona ye penza na miso ezali pe mabete bazali komilengele ngonga naino ebeti te tozali kolikia ite ezali se na baminutu ya kotanga na ndenge manaka makomami okati ya mikanda pe bazali kozela elaka epesemela na batata bakonzi batika libanda la pepo maya pona palais du peuple bayike penza bakongole bangambo lokola tolobaka ozala na Kinshasa olobi bakongole bangambo elingi koloba bayeba Brazzaville ozala na Brazzaville obelepe okoloba bakongole bangambo elingi koloba baye ba Kinshasa soki totali malamu RDC na Congo ezali penza ekolo yoko kasi lokola nzambe atia ndelo ya ebale monene Congo soki te tokoki koloba bikolo bina bibale bezali bobele se ekolo yoko pona kotalaka mambi mantoki mayema zali koleka okati ya bikolo bibale bokeseni penza bozali te miziki ezali kopesama na ndenge elongo bani na balanga nzembo ba bikolo bibale na lokota lioko loyeba yembaka ezali bongo lokota lwa lingala na yango tango mokongole wa Brazzaville azali bongo na ngambo epusi mingi na Kinshasa abungani te pamba te yende azali lokola okati ya mboka na ye moko po ezala pona bilei ezala pona miziki pona makambo manso mazali se lolenge lioko lokola esalemaka na bikolo bina bibale ya solo awa na pepo maya na libanda tozali kozela na banzi ete ngala ekoki batata bakonzi bango bana bakomi kobima po babenga palais du peuple pe toliki ete tango bakozala na libanda tata mokonzi wa ekolo RDC akozanga te kopesa mbote na bandeko baye bana baye ba ekolo RDC baye bayike bayakaki awa na libanda lia pepo maya pona koyamba wa bango mokonzi. Dans quelques secondes seulement, les deux chefs d'État vont traverser la porte centrale de ce pavillon présidentiel pour être à l'extérieur de cette enceinte. Et voilà, c'est fait. On voit le président Denis Sassou Nguesso et le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo marcher sur le tapis rouge pour se rendre vers la limousine présidentielle d'où ils prendront le départ pour le cœur de Brazzaville.
et on entend déjà à l'extérieur de cette enceinte les hurrahs du public, même si c'est de façon difficile pour l'instant qu'ils peuvent apercevoir le président Tshisekedi, l'hôte de marque du président Denis Sassou Nguesso. Alors le président, comme le véritable maître des lieux, essaie de montrer le chemin. Ce n'est pas simplement une image, mais c'est ce que l'on voit. Je crois qu'ils vont marcher pour aller saluer directement la foule. C'est le bain de foule auquel on va assister dans les secondes qui suivent, puisqu'ils ont quitté volontairement le tapis rouge pour marcher en direction de cette population. Je ne crois pas que ce cas ait été prévu. Je crois que ça doit être une improvisation pour rendre à ce public l'honneur qu'il mérite, pour avoir fait ce déplacement sous ce chaud soleil, venir accueillir dignement le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, que le président de la République accompagne jusqu'à l'extérieur de cette enceinte pour aller directement au contact des populations. Nous allons vous laisser vivre ces moments d'ambiance et j'espère que le son vous parvient pour que vous soyez dans le bain de cette action. Mutindo betu kuzabisaka beno yao bampumu ya inti nyoso zole zolaka kukota na tomabilu samu na kukuenda kasi diambu ya kingenga makuza kusalama bamekubika tapi rouge samu na kukuenda kisika ba bana ya inti ya Congo Brazzaville pe ya RDC mekukuza mingi awa na nganda mupepe mayama ya kisika bamekuza kuyamba mpumu ya inti ya malmali ya inti ya RDC betu mekubukila Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ya ikena kuendaka kulakisa koso ntangu misapi samna kupesa mbote na baina kuzaka samna kupesa yana ni awa nangana mpepe mayamaya pumensi Denis Sassou Nguesso kubika nkundi na yandive kasi ba unionso ni kubumi na pe kutala mutindo bato kena kuyangalala na badala pona maboko na zulu kidimbu ya kupesa mbote na kuzabisa ti ngekele mpumu ya malumalu mpe inti ya Congo Democratique kazaba kuzanguka na mambo ya mutindo bonso yani kuzaka kudila yao ndefi bana inti ya Congo Brazzaville ya RDC baya kuzaka kuzwa inti ya zole boso mbanza kupumu Brazzaville bake na kuyangalala kintuadi ni kulanda mfumu ya bau ya malmalo mpe Denis Sassou Nguesso yai kena kulakisa nzila mpe yani kikutatamana kulakisa nzila na mutindo mekufanakana na mutindo kudiatisa inti ya bao bonso ba pume inti yankaka ya solo Remi Baboka baloba bayebaka mbisi pona sende bayebaka nyama pona mokuwa awa babotama ba ekolo RDC batalisi penza na motema ete balingi mokonzi wa bango batata bakonzi babale osima ya kotika ndako eye bazalaki kopema baboyi kokota na mituka kasi batamboli kino epai bato bazali na libanda pona kopesela bango mbote ezali wana esengo ya koleka po na manaka na banzi ete mana mabonga makite kasi ezali pona kotalisa bondeko bozali katia bana ba RDC pe mokonzi wa bako bendele bipupila na maboko bazali bongo ko kima mwa bambango pona koluka penza bamona na miso bango moko maye mazali koleka pe sima batata bakonzi bakokota na mituka pona kobenga bango bana bazali kokende bozali komona na bilili batiki libanda lia pepo mayamaya sima ya bopesi mbote na banso bayeba biangamaki awa pe bakomi kokende e na banzi ete manso awa mazali ya kosuka lokola ekoyepsa Samba Borja. Voilà, tout est donc bien qui finit bien ici à l'aéroport international de Maya-Maya, notamment au niveau du pavillon présidentiel, où s'est déroulée la cérémonie de l'accueil du président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, par le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso. Félix Antoine Tshilombo qui a effectué depuis mardi dernier une tournée sous-régionale qu'il a conduit successivement
en Angola, à Luanda en Angola, à Nairobi au Kenya, et qui se termine ici à Brazzaville en République du Congo, notamment avec un entretien entre les deux chefs d'État prévu au palais présidentiel demain en matinée, et avec un banquet à l'honneur de son hôte de marque ce soir au niveau du même palais présidentiel. Tout est donc fini ici à l'aéroport international de Maya Maya. Nous espérons vous retrouver ce soir pour la suite du programme du président de la République démocratique du Congo ici à Brazzaville. Une forte équipe était mobilisée ici à l'aéroport international de Maya Maya pour la retransmission directe de cet événement, dont on voit déjà les populations en train de se disperser très calmement. Okwes Ngoncho était au micro pour la langue lingala et Rémi Baboka pour le Kituba. J'étais ici avec Antoine Mbenzamokia, avec toutes les équipes de la réalisation, tous les OPV, tous les opérateurs de preneurs de sang, ainsi que les techniciens machinistes. Nous remercions les équipes de la télédiffusion du Congo qui ont permis la mise en onde de ce direct, ainsi que les équipes du Nodal au niveau de la télévision qui ont assuré le relais. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve